que pasteur Charles a dans bakis qui bonzamé zate ba ple wana dans bakis. My God. Moko écoute na kati avion na vani. Papa moko un pasteur azala pe na poto alongo place azalaki awuta ko na vacances na ki. Aye place nga na zazo ba ke frère. Na mona on a parié OK, ce n'est pas Bostra. Ah mon bien-aimé, keba na pasteur wana asimba musika ya wuta Benin, oyebi ba Benin na Benin kuna ki sezala makasi awuti musika keba vie eza moko. Mais pa pasteur wana Bostra ki bonzame zate asimba vraiment muto bakisi. Ozale ki na na ko yebi soka la vérité keba na ye. Nga naza serviteur de Dieu nza masalo belanga na ndenge ke pasteur Charles makamna ya sala ka kibonzami ezate ki nde awuti na ya Benin ezo sala kati na ye. Mais awuta Benin depuis kala non? Est-ce que tant awuti Benin mala monde nza matomola ki non? Abana ki malembe. A juste succès mala monte ki abimi mala monde en posa. Il a un parcours oh ya sali bien aimé. Arrêtez nga e kamusinga na kata avion un pasteur aye azotonga muninga na pasteur. Que pasteur Charles a dans bakis qui bonzame zate ba ple wana dans bakis. My God. Voilà, bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba kenzamba boto. Voyez wapinama sozo biso. Un grand merci na ba onyon tout balanda biso, ba soutenir biso, ba pamona biso. Là je vois les pasteurs faits amisia da bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema ya bivers domo depuis Londres pe na mama Gisèle luke le motema papa Emmanuel et na Boston la servante de l'Éternel maman Sansu Kimangu la prophétesse Nzamalo la mona on nyonso ozo biso de l'église Sycomore de vie. Merci na ba o ba sungara biso papa mona biso nzamalo la mona biso tozana mboka te tozali libanda ya mboka. Merci na ba o ba yamaki biso très bien makasi koleka na Belgique précisément na Bruxelles nzamalo la mona bino. Merci na bandero nyonso to ba yami biso lisusu awa na Paris kitoko makasi koleka awa wana minita wa bien aimé tozali na Lyon. Je crois bien que semaine prochaine tozala wana déjà na Kinshasa parce que toyaki comme ça le leur mot vite fait tout ça juste quelques jours awa en tout cas to ou méditer lobby déjà tozala na kin bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba kenzama boto kwaye lisusu apinama sozo biso bien aimé dans le Seigneur tant nazo utakin ba o bazo benga biso ko déranger koloba ko critiquer pasteur Charles Bostra ba meko na pesa ba abaku nyonso mbote bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr Jésus-Christ ba fingaye ba benga benzeboul eza na normal bo sala ba critique na bino. Mais essayer que la vérité est capable vérité zali. Na moni pa pasteur ya poto mikolo ba tomo ki makasi. Eza na poto eza na Kinshasa bien aimé dans le Seigneur. Koloba ke pasteur Charles Bostra ba meko za na kibonzambe te. Kibonzambe za kuna te azo panza mabala azo kanga ba simingi na ba prière tongo midi pokwa bona boy. Bible zoloba que nous devons prier sans cesse bien aimé dans le Seigneur. Ce qui oyeba importance ni ya prière na vie nonde oloba bongo te bien aimé. Ba biso ba oyo bisiko to komi lelo to yebi bisika nzama lola lokota biso yesika nzama lola zwa biso. Eza nzela ya prière nde to komi lelo o to za lelo. Eza nzela prière nde lolo moki ba koma ko considérer biso. Eza nzela ya prière lolo to zwa o mokili to luka na mokili to tika ko zwa te mais lelo to zwa ngo na facilité na nzela ya prière bien aimé dans le Seigneur. Peut-être lelo zolo ba ki ozo te me ba prière ya Bostra ba prière ya pasteur Charles Bostra que bazo prier en tout moment bien aimé parce que tu es en bonne santé lelo oza bien ozo la bien ozo la ta bien oza en bonne santé oza sûr que lelo bien aimé dans le Seigneur cancer est là ta onanzoto maladie moko est là ta onanzoto bien aimé. Aux assure que on toujours, même langage aux olobawana, au tamoli partout dans l'hôpital, nous sommes tout bien aimés dans les Seigneurs, aux lobby côté. Aux assure que au koloba toujours malobo aux olobawana, bien aimés dans les Seigneurs. Au cause on a pas millions dans la banque, au cause on a pas bien na yo yaya, mais yeba que bambongo to lukara na vie, mbongo epé sa solution na ba problème nous sommes tout te, mbongo pe sa lobby côté yaya. Est-ce que vous avez dit que moi si moro et combat moi si moro abana ko bota te stérile ba benga stérile
ameli bakisi ya ndenge na ndenge akende na ba hôpital ya ndenge na ndenge azwi mwana te yaya mais mwasi wana afukami aluki elongi ya Nzambe mwasi wana lelo azwi mapasa aboti oke mokili babengaki ye stérile lelo aboti mwana na nzela ya prière oza sûr que maloba oyo ozoloba wana ke mwasi wana oke alekisi moment ya souffrance azwi solution te na mokili azwi solution te na ba docteur na minganga mwasi oke libala na ye ekomaki pembeni te ekufa parce que abotaka te mwasi oke libala na ye ya liboso ekufa parce que babengana ye na libala ke abotaka te mais mwasi wana ntango amipese mpa na Nzambe akomi koluka Nzambe ntongo midi pokwa mwasi wana lelo babengi ye mama mapasa babengi ye komo ya ekomba elongwe babengi ye lelo ke akomi kobota oza sûr ke mwasi wana ayoka makambo oloba wana te atika koprier en tout moment oza sûr est-ce que oza sûr ke na ndeko moko ke abandaki kobela maladie moko ke baminganga tambola partout azwa lobi côté qui c'est que orobi qui c'est que akoma pembeni ya liwa alinga kufa bien aimé dans le Seigneur mais na nzela prière azwi solution azwi lobiko oza sûr que ndeko wana vraiment oza sûr que akoyoka conseil na yo aotika nzela prière pona alla na nzela na oke non ko prier en tout moment bo strazo sala mabebo na bo oza sûr que arolanda yo alla na conseil na yo ya ozoloba makambo wana ozoloba ba parole wana nokutana na problème aussi si o mayele te tuna ba oyo ke ezala ke baninga balali pendant ke baninga balali na butu yaya ye ponye kati ponye sidi na butu na ba 1h na ba 2h du matin maya miso exokita azoba ke Nzambe lisumu ninga na se pona mériter ba problème aboye lisumu ninga na se pona mériter situation ya boye lisumu ninga na se pona na mériter ke na boti bana mitu ezo sala bien te lisumu ninga na se pona mériter ke mobali na azobe lisumu ni na sa ke na zo réussir na vite ndeko ponye kata na ba 1h na ba 2h oza sika akoyoka conseil na yo oko prier en tout moment boss azo kanga mabota ba femme mariée bazo ke mibana bangote et comme na 5h prière na 12h prière na pourquoi prière non ngaku na monya muke maman augmenter dimension ya prière local sur le Nzambe parce que mobalo ayebi Nzambe mobalo ayebi na yo akotele melo na makamsu mais na prière te tele melo na makamsu na ba prière te parce que ngana yebi bisika Nzambe alola zwanga babiso atozanga considération na famille lolo Nzamba lola sokola pesi biso considération na famille bakomo considérer biso et comme problème bo faut ba benga alivine mais autrefois soko zongi quelques années na sima au mona ke baba considérer yo te babiso atoyebi nzala babiso atoyebi neni babetaka makolo chérie wa je me rappelle na zolongo na Tropicana télévision j'étais encore je crois bien entre 6e humanité au premier graduat quelque chose comme ça na bani ba émission sika je crois bien na ba 2006 et 2006 2005 bon à transport exact na bani ba stage sika na zolongo bien aimé dans les Seigneur na botu makolo tibo marché makolo na longo Tropicana comme na ba global télévision pas mal sous zinzo mbom na zolongo débatté la makolo ti victoire makolo matika son ayebe to beta na e ba pied ba biso to yebi ba bolam ni prière et ça là pour na biso ba biso to yebi bisika ni Nzamba lokota biso ba biso to yebi ke to zangara bisika kolala ba benga o Salomo zola na se na ciment ozola na bandako ba binche quoi le Nzamba lola sokoli apeso ndako a bien climatisé mutuka climatisé nyonso to ezo tamola bien ezo marcher bien bon ya ko yebi sanke na tika zela prière mais na obenga ko zali boma babiso to yebi important babiso to yebi importance ya prière je me rappelle encore bien aimé dans le Seigneur naza terrassé par la maladie nazo tamola mais nazo kaka nzoto bien te na bela grave famille bakomi koloba ke Alvin tout bela au juste ces années bakomo on dirait que na sale loro mobo na sima kiss ou comment yo bela ka bonne yo mela ka ba kiss bo ndenge nini bien aimé na tambola na ba hôpital nyonso na bana na ba dispensaire bazo mona malade te ba kiss ka na ba kiss nazo zo lobi côté na matina ba hôpital ya minene rien na côté na ba HJ hôpital ya munene ya liberté na kena na ba médecin de nuit bazo mona malade te
hôpital ni na kota te bien aimé dans le Seigneur nazo ka nzoto bien te nazo konda ka kokonda santé za bien te nazo ka nzoto pasi ba vertige na kota ba scanner na kota ba radio na kota ba échographie na kota ba na sala ba examen ya makila ya soi ba examen ya ndenge na ndenge bazo soki ba examen ba kotisanga awa na nini kende tina kati batala rien bazo mona maladie te mais ngai moko nzoto pasi apeti ezate nazo kona seko konda nazo sanza bien aimé na koma komona etike kala minute nazo kufa na komi na moment mo na komi ko saba prière te nzambe limisanga yokela mawa le Dieu d'Israël fais moi grâce na kota lola na komi ko na komi niveau mombo na komi osenga mawa nzambe likolo nanga nzamba limisa na masumu nyonso to asala na salaki nzamba sala grâce na kota lola parce que na koma ko sentir que on dirait que mikolo nanga ya liwe komi pembeni na meri bakisi na zwi lobi côté na tamoli na ba médecin ba pesinga solution te ce qu'on a nzela prière ya nzambe wana lolo abikisinga na yoka su nzoto pasite na yoka su estomac pasite na yoka su ba chèvre na bana ko yoka ya katite na yoka su ba vertige mutu pasite nzambe wana ya lolo abikisinga oya ko yebisa nke natika nzela prière mais na obengo libongo na mona ndo ka vi nanga ato zalaki mwasi na mobali nanga na kobenga na okende na yo kende na ona tika na nzambe nanga ya mokili baboya me Yesu aboya ote mwasi wana boya olikola prière me Yesu aboya ote moba wana boya me Yesu aboya ote libala wana ekufa cause juste ya prière mais nzambe akufa kati na ote parce que si on regarde nzambe tu peux perdre tout mais ne jamais perdre Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui peut reconstruire tout en toi, comme il a reconstruit les temples bien-aimés. Bungisa na onyonso. Bungisa na mustela mais à cause de Nzambe. Nzambe wana otika yote. Babiso Nzambe wana sali ke lolo na zongeli na comme en bonne santé. Lolo na bela kalisous te. Lolo na yebineni ba kenazu hôpital te. Lolo na yebineni ba kuta na suna munganga te. Na yebineni ba soma kis na pharmacie te. Lolo na yebineni ba melara kis te. Mais Nzambe wana ya lola bikisinga. Lobiko na luka na mokili ba pesanga te mais nzama lola pesinga. Lobiko na luka na nzela ya kisi bikisinga te nzama lola bikisinga. Lobiko na luka na ba médecin baza incapable ya kopesa lobiki mais nzama lola abikisinga. Eza na ba minganga musu bazo ba mais yango yo nini au juste. Tozo mona malade mon côté. Ba mbongo ni na dépenser te. Ponko luka lobiko nanga. Na umeli na malade na zokonda tse kokonda na ebite soki ke bandeko musu bazo se rappeler na bango se forcer na zo leka na ba émission na zo sala en tout moment donc bandeko musu ba bana ko benganga mais frère Alvin na zo mono zo ko le mozali fatigué faut paiement donc na zo baye na ba émission na zo se sentir en tout moment fatigué bandeko musu bazo be mais yo kondi bo ndenge ni frère Alvin na beba ki na kona zo se sentir en tout moment ba fatigue moro général. Na ko sala ta mouvement moté le mokoté bon putain ni na kotité na zu lobi côté mais na nzela kaka ya prière nzama lola yo kelinga mawa abikisinga na malade yo nyokola kinga boye na zu solution na zu lobi que pas na nzambe na nzela prière ce que yo zo ko yebisa que na tika nzela prière ozo ko yebisa que na luka iso elonya nzambe wana te mais na mona ondoki ya vi na ngai na mona ondoki mama luke elonya nzambe mama kangama na nzambe nzambe oyo ozo salela ye wana soko ozo salela ya so na bosolo soko ozo luke longina na bosolo nzambe wana otika yote nzambe tika bana na ete ya bakosa yote musala ekufa me Yesu akufa kati na yote mobali wana boyo me Yesu aboyi yote libala wana ekufi me Yesu akufi kati na yote musala wana esili me Yesu asili kati na yote Mumongo wana ekwei me Yesu akwei kati na ote. Yesu wana netaza na yo yaya. O nyonso lukanga na vie ozwa avec toute facilité. Bible zolo ba ke Pierre na bande ko na ye bien aimé dans le Seigneur pendant la nuit. Ba luki ba mbisi butu mobima batika okanga mbisi te. Ata moko. Mais tant ba kutani na Jésus Christ yaya makambo échanger. Ndeko akutana na Jésus Christ de Nazareth et le comment toujours elekanaka na vie na ye et le comment toujours elekanaka na famille na ye soko kutana na Jésus Christ kutanaka na Jésus Christ na libala no e ko bonga kutanaka na Jésus Christ santé no e ko bonga kutanaka na Jésus Christ misala no e ko bonga kutanaka na Jésus Christ mombongo na yo komata kutanaka na Jésus Christ nyonso tout ozoluka na ba effort na yo okozwa na facilité soko kutana na Jésus Christ. Pierre alobi
toluki mbisi mbutu mobima tozwi te Seigneur. Mais hier Pierre a eu bakisa. Mais sur ta parole, Pierre a boaki filet. Sur ta parole, je jette les filets. Et loko Pierre a baluka ki butu mobima ba bimisi ba sali ba effort na bango makasi na bango durant toute la nuit bazuite. Mais tant bakuta na Jésus-Christ, bazui yango na facilité. Tikana loba na ote bien aimé dans le Seigneur. Et loko ebeti so mutu, et loko nyoko yo, et loko si so mayele bien aimé dans le Seigneur. Cette fois ici, au Kozouango, avec toute facilité, et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment s'en lo sambote, kangamana Jésus, kangamana nzambe, wana baya rotele, babaya roko sote yaya. An ob ke basekaki, azwaki Samuel, nanzela prière. Azwaki Samuel, nanzela prière yaya. Kangamana Jésus-Christ de Nazareth. Okoza solution il y a les il y a problème dans la prière. Nzama lola yebi yo, nzama lola bosani yote, mais eza na tanaye, pe na saison na yo, nzama lola aokanisa yo. Chaque chose a son temps yaya. Ba o babala liboso na bakangi libala te, ba sisi ba alliance te, ba sisi ko bala te yaya. Ba o ba voyager bakangi ba ambassade te. Tourna e koka yaya. Mais tourna o ce qui est coquille. Et ko beta lo kitone lombo ngayemaki e ko bouger mokili bakolo bezaka kaye ezaka nga o bo seka kinga lobby o bo chola kinga lobby o bo négliger kinga lobby mais lolo nzama lola abwaki misu na likolo nanga aya kolongola sonyo e lataki na vie nanga kanga mana e prier tongo midi poko yaya ba makambo esi sarabiso mayele ba makambo mobali akoki kopesa solution te ba makambo ba parents bakoki kopesa solution te ba makambo mokili ekoki kopesa solution te ba makambo yo ba docteur ba konza mokili bakoki kopesa solution te nzama lola za capable ya kopesa solution. Rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nazali témoignage monument vivant ya bolamu ya Nzambe. Nzama lola bikisa biso na ba accident, nzama lola bikisa biso na liwa, nzama lola bikisa biso na ba maladie ekotisa ba misu na sa mabele, nzama bikisa biso na yango. Maladie eboma ba misus, nzama lola bikisa biso tozali ba monument vivant ya bolamu ya Nzambe, ba biso ba Alvin, ba biso yo. Nzama bikisa biso na liwa, nzama bikisa biso na ba accident, nzama bikisa biso na ba maladie eboma ba misus. Oh ngamona yebiki nakomi na suka ko nazo kende nazo daye nazo kufa. Nzambe wana permettre te nzamba yo ko bikisa biso. Nzamba bundela biso bitumba molili. Biso toza ba honnête ke ba soso bonane. Oh ke bando ki basi ba bongisa ki ba boma. Mais nzamba lola yo ko sala intervention na ye. Nzamba lola yo ko sala intervention rapide na ye. Nzamba yo ko bimisa biso. Nzamba yo ko délivrer biso, nzamba yo ko kangola biso yaya. Bongo yo ya ko yebisanga ke na tika Nzambe wana. Tika ya yo. Tika na yo papa. Nakoluka na nko, nakoluka elongina na nko tina suka. Parce que yebi bolamu Nzambe asaela biso. Nzamba bon akomisa biso bisiko to kanda te ko to koma un jour. Ba biso ba advino. Négliger, déconsidérer na quartier, na commune, na famille. Nzamba boaki misu na likolo na biso. Lola komisi biso pe na valeur. Lola pesi biso pe bandako. To komi ko landa bien climatisé mbeto bien bakita bien. Lolo pe bantu bazo tala biso bazo kamwa bazo ban bazo pesa biso valeur. Autre fois toza négliger déconsidérer. Nana ngwa yebaki biso David na kata zamba. Samuel aye aya ko wendre roi. Papa ya David abosani David na kata zamba. Malgré que papa ya David abosani David nzamba abosana ki yete. Ya nzamba yebi yo. Nzamba yebi yo. Nzamba lola wanto zo tatola. Apesi biso bonne santé, apesi biso guérison, apesi biso mapamboli. Nzambe wana lelo comme matisa biso ba aller retour na ba avion point na vutuka koza visa na facilité. OK baninga muso bazo nyoka bazo ça ba jeune prix mais nzambe wana zo pesa biso avec toute facilité. Nzambe wana to tike jamais. O eza 4e fois, 3e fois to ya pot. Tozo ke to royal les sous pas toza toujours na nzambe. Mosala o nzamba banina biso rosuki sango. Soki bino ba o bote mbo bunisa banin ba bunisa lipambo ya nzambe te botika obunisa pasteur Bosra azali homme de Dieu. OK nzamba lola azo salela ye na génération oyo
Nzambe na ba moment ya kala. Asala toujours na chaque génération na prophète moko. Jamais on dit que pendant que Nzambe azo salela Élie azo salela pe Élisée. Non. Nzambe salela toujours na chaque génération na prophète moko. Ba Samuel baya, ba Nathan baya, ba Élisée baya, ba Élie baya, ba Moïse baya. C'est normal. Que boya rozafi mu ya Nzambe, ne Nzambe a frappé qui bande koser ya Moïse. Azo tellement Moïse a sali ma Nzambe ya frappé. Parce que azali mosali na Nzambe prophète o ke Nzambe azo sali na génération wana. Ndenge mona ba pasteur Bostra bien aimé. So il gende ko azo tina ke ba prier ma bezap. Et l'or moya comme on a sali na pesa bino na betela bino lisolo. Et là vraiment passé hein. Comment on dit bon ba makamuso eza ya koloba liboso caméra te. Comment on dit na niveau ya méchanceté que ya basé na Nzambe muso bazo benga bazo loba ke ndeko wana tala bien. Pasteur Wamboska tala bien faisait asima bakis ya benne côté wuta bakis bazala trop faisait asima bakis mais ceux qui bino Nzambe na bino alakisi bino ki azana bakis poti ki na peu temps Nzambe wana alakisi ceux qui azana bakis c'est bien bon na rotika mais jusqu'à présent ceux qui Nzambe atalisi na elokote et naza convaincu que azana Nzambe parce que boti na makasi ke na ndimela to ke na comme na le karalibosa ba émission na comme finga ndemi obozo finga na lo bakazana Nzambe te siko so na lobi lukuta Nzambe ayeko frappenga. Allez-y comprendre na niveau ya kimotema mabe ya basa na Nzambe. Basa na Nzambe bani ba bolingeza kat na bonté balingani te bien aimé dans le Seigneur. Ba misu baloba ke o avute pai ceux qui maman online zo ba message ya maman online mais yo pété un message ya maman online total esika ni rosuka. Tota ceux qui Nzambe rotombola yo. S'occuper dans un ministère o luka moyen ni otombola ministère. Au mita ceux qui ont Nzambe ya solo ceux qui ont Nzambe so bilembo ezalaka yaya. Na minute o yaya comme que ozana Nzambe so Nzambe face le bilembo. Mokile mona ke ba ozana Nzambe ozana ye. Et non que ozana église amuke et non que otomo mite église no ke na liboso te et non que o makamezo marché te ozo mituta ka tolo ke ozana Nzambe te. Et comme un moment mo faut ça la prière que na prier peut trop comme moment mo ke Nzambe ça elanga bilembo mokibaye ba ke ozana ngai. Ba ko ndimande ni ko ozana Nzambe ça so ki kazo ça ela ote. Ba on numéro 1 ndeni ke ozana Nzambe atomola so ki kazo tomola ote na ministère na yo. Ba on numéro 1 ndeni ke ozana na Nzambe ya boso so ke ministère na ozo na bandimi ebelete. Ba on numéro 1 ndeni ke ozana Nzambe abikisa so ke Nzambe azo bikisa oto ozana malade. Ba on numéro 1 ndeni ke ozana Nzambe apamola so ki ke yo mo ozo vivre na pauvreté. Non. Chaque chose a son temps. Il y a un moment où il y a souffrir, il y a un moment où il y a un fois ça, il y a un moment où il y a un moment qui non, aux si ma paix moi héros, aux somi paix car, aux somi paix ndak, aux hommes ne paix via bien, au côté bavion, au mato, aux hommes les autres il y a solo les autres fouta. Tolo ba quand pas maté tino to ba lo les autres fouta. Ils a pas maté ya parce que tout le monde a le beau répète aux autres continuer comme on a toujours le beau ya kibonzambe na vie na biso. C'est ça. Bah oh bazali contre Bostra. Pour se concentrer dans le ministère na bino. Pasteur Bostra, je crois bien que bandeko bayebi atikala jamais ko prier par maman Olagne. Et pas père spirituel na ya ko ça la dernière séminaire na Kinshasa. Tout le monde qui père spirituel na présenté qui est pété qui est sika pasteur Bostra Charles Bameko abandaki ko ça Nzambe bien aimé dans le Seigneur. Et bisika abandaki ko ça Nzambe bien aimé dans le Seigneur. Na bene bien aimé dans le Seigneur babana ko prier papa na ye père spirituel na un jour Nzambe alobeli alobi ke abengi pasteur Charles Bostra Bameko na ministère musu ministère ya délivrance mais place ba ko na église wana ba ko sa délivrance te et atikali jamais ko kene pas maman Olagne atikali jamais ko zo soki kene bazo ba kazi ba maté ya maman Olagne bona bo mais yo peut-être que c'est malgré ya maman Olagne ndeni maman Olagne bana na ye bazo te ke papa Charles ko maté na ye pasteur Charles Bostra Bameko abana kala côté depuis Benin aye awa comme peut ko na ba peine d'histoire abani maté ya ba délivrance depuis kala et là jusqu'à moment na eta na eko ki yo pezela ta no ekoka et non que ceux qui Nzambe tomoni moningo comme obundisa yo comme olingaki akoya ministère na ese non babundisa lipa mo ya Nzambe te babundisa ndeko adana Nzambe te kebo suka mabe kebo suka mabe ndeko. Merci na bande réunion tout bazo la biso bazo benga biso bazo komela biso et ça vraiment bien makas tozali en direct. Merci na ba abakouk nyons tout bazo la biso de partout na mon je crois mais que prochainement to kutana ba abakouk parce que
toyaki vite fait tosali juste mikolo mike kaka toyaki korésoudre dossier moko tozozonga déjà je crois meke na mwa oyo ezoya toya tokutana bakuku nyonso tu ya église la bonne semence oyo ezali dirige na pasteur Charles Bostra Bameko mpe napesi na profite napesa mbote na humble servant de l'éternel la femme pacifique maman moko bien maman moko extrêmement bien maman Charmi maman mami motema ya pasteur Charles Bostra Bameko en tout cas merci na lingaki na bande nyonso tu bazobenga tomoni pasteur balobeli ye boy tomoni pasteur asali boy donc nakomi olema na bapeine na bino bobenganga na baproblème mosusu bobenganga ndeko programme ya prière ndeko programme ya église ezane tokopesa bino ok balobi boy tomoni ye kutu boy mais nzambe wana talisa biso mpe mabe eza te soki vraiment aza na kisi ya solo nzambe akotalisa ye moko atika koleka jamais pas mama olangi atika jamais kozala enseigné par mama olangi soki ke mama olangi abango kosalela nzambe ya solo aza même nzambe wana mpe akopesa message oyo ke apesa ye mama olangi apesa na serviteur mosusu biso na biso tokokoma kodiscute koluka na baliwa pourquoi ezo servi na eloko moko te bien aimé dans le Seigneur toluka nde elongi ya nzambe surtout bapaster na ye kocomprendre na baoyo bazokota en contact bazobenga frère keba na paster wana frère tala boye eza vraiment pasi makasi ya mon frère moko ekuti na kati ya avion na vani papa moko un pasteur azala mpe na poto alongo place azalaki awutaki kozala na vacances na kini aye place nga nazala azobaki frère namona oyo na parie oke so pas Bostra mon bien aimé keba na pasteur wana asimba musika ya wuta Benin oyebi ba Benin na Benin kuna kisi ezala makasi awuti musika keba vie eza moko mais pa pasteur wana Bostra kibonzambe eza te asimba vraiment muto abakisi ozaleki na wana koyebiso kaka vérité keba na ye nga naza serviteur de Dieu nza masalo belanga na ndenge ke pasteur Charles makambo na asalaka kibonzambe eza te kisi nde awuti na ya Benin ezosala kati na ye mais awuta Benin depuis kala non. Est-ce que tant awuti Benin mbala monde nza matomola ki non abandaki malembe azui succès mbala monde ki abimi mbala monde na posa il a un parcours oyo asali bien aimé et kamusinga ke pona ke na kati ya avion ata pona banga takte ke toza likolo boye cache ko salama avion cache salami to kufi to a déplacer place azali pona ke aza concentre parce que nga eza so na matin avion attitude de prière parce que tout peut arriver cache ko peut au salama banine pona ke aya ke après ce concert to beta masoa ki bonzambe exhortation te ya yo kotonga muninga musu pasteur ko bimise mabe o nzama sa talisinga pasteur wana papa keba na yo muto kanga na yo keso epa na ye to mona ki on a voyage à la fois passé pa na ye keba na ye pasteur wana sima musika bakisa babe na Benin kuna bakisa za makasi awuti na Benin est oyeba tika na yebiso ka awuta na Benin est oyebi onka awuta na Benin bakisa za kuna makasi ana kibonzambe te ezala prudent ngamu nazo yebiso ba plein ba nini azo beta wana eza normal te yo ba témoignage te ya ba musicien ba zaiko ya banane yo ya ma garçon mo soki petit prince après ça témoignage no sero travailler par na Kazare malobani alors que ba plein musu ba sala raisa ke bazwa ba revena bazwa bandeko basi ba kufande ba ya ko sangawa ba sali ba plein donc biso na kibonzambe na biso nzambe na biso autopria ako sala ba plein te donc ba plein on utaka et pas diable ba plein on utaka na monde te soko simine comme obeta ba plein soko simine au réussir oh mais arrêtez un peu donc nzambe autopria nzambe asala ba miracle te Adan nzambo asala ba guérison te Adan nzambo atomola te nzambo apesa succès impact te Adan nzambo atomola te donc il faut que quelqu'un passe Satan net que yo nzambo atomoli yo te ministère no eza na se muninga nzambo atomoli Bostra donc asimi kisa asimi musika donc Adan à travers na bakisa o ki azwa na Benin non arrêtez bien aimé dans le Seigneur arrêtez ngai kamusinga na kata avion un pasteur aye azotonga muninga na pasteur nga pe natali ye kabona yebise non mokonza ma atali sanga na lobela pe na lobela na caméra mais pour le moment nzambe na atali singa te na kondi mama kamo zo loba te ke na le kamamo na komoki donc na idée na azo pesa conseil azo loba na idée ke na komo critiquer pasteur Charles Bostra na komo nani mama kamo ya zo loba ke pasteur Charles azana bakisi ki bonzambe zate ba ple wana da bakisi my god et là vraiment pas si makasi bien sûr il y a un pasteur qui si to boité il y a un pasteur au basima bakisi bazali
ba travailler pe na diable bazali mais étant na ba pasteur ba travailler na diable pété mais ba travailler na kibonzambe ya so nzamba lola tombola bango nzamba lola akomisa bango koleka voix même basala ba plein koleka même voix même na ba oyo ba travailler na Satan nzamba tombola koleka Satan nzamba tombola koleka diable nzamba pesa koleka diable siko oya nzambe bien nango akopesa na kimia ya motema akopesa oza à l'aise ya diable ezala bongo te nzambe soki alinga sala diable akopusa na te nzambe soki alinga tomola okoleka ne diable atomola ba oyo ye nzambe soki alinga benir akobenir okoleka na diable eloko tobosana yango wana eza te ke elakisi te ke non ba oyo nyonso tu tondimela Jésus tosalela nzambe esenge kaka toza na bavie moko ya bongo vie ya souffrance ba oyo bazosalela nzambe te bayebi nzambe te bango bazala bien bango baavansaka bango babotaka bango babalaka bango basoma ba immeuble bango basoma ba villa bango basoma ba car ba mituka basoma ba avion ba voyager bazonga bango bazala ba riche bazala ba millionnaire ba milliardaire non na kati ya kibonzambe pe okoma millionnaire na kati ya kibonzambe pe okoma milliardaire na kati ya kibonzambe pe osoma ba avion otoma moza élevé elongo na nzambe oui nzambe asala koleka diable elakisi te ke soki nzambe asaleli moninga nzambe asaleli yo te elakisi te ke neti nzambe azowumela kosalela nzambe oyo asi asaleli ye elakisi te ke non asimi kisi asimi mosika te ezala ntango nzambe akosalela yo ezala ntango nzambe akosalela yo parce que na moni bapaster ebele batomboki koatake bostra bona bo bazokritike na baoyo ya poto awa bisika tozali na baoyo mpe na kini bisika towuteli donc batelemi mikolo nazoyeba te soki ke ezali au juste nini ezali au juste nini vraiment bapaster ebele bachrétien bazala vraiment na difficulté wana ya kondima moninga na bango soki nzambe asaleli ye ya kondima ndeko na bango soki nzambe atomboli ye et pourquoi biso bachrétien tozana sikoyo lobi soki nzambe atomboli yo abenir yo apesi yo succès impact atomboli yo donc biso mpe tobenga kosimi mosika baoyo ya nzambe esengeka batikala nsima baréussir te bakende mosika te bazala éleve te basouffrir kaka babonga na vie te soki lelo tobongi a nzambe yaya botika toyebi pasi ya motema oyo ezalaka ke mokili baloba ona likambo oyo ke ozose retrouver nango te babiso toyebi pasi oyo esalaka bazokotela oyo bamakambo moko ozose retrouver nango te mokili ezoconfirme babiso toyebi yango alivi nasali bo tu te pose tant de questions nasaleli problème oyo wapi motema ezoswara nazolala ntongo midi pokwa je me rappelle encore na premier voyage nanga nzamba lola nzambe akomi kotombola biso pa na momo babiso tozosouffrir mokili babeta lisolo na biso te bakritika biso basouffra bazofinga biso ntango tozobeta bamakolo ntango olamuki na ntongo ozwi lipa na mwamba ya pa molie osomi lipa ya 200 fois division par 2 olie na bavant midi olie na baprès midi na mai ya lobe mokili bakipaki biso te babeta lisolo na biso te ka na minute otango nzambe akomi kopesa mwa chweke nzambe akomi kopesa mwa moke apres boya koyebisanga ke nasimikisi ifo nazala liboma na souffrir nabeti bamakolo na nyokwami j'ai été trahi par mes proches par mes amis j'ai été trahi na bavie ya kala na bakopine nanga kopine ya kala parce que alvi nazanga atika akeye na ye kolinga mobali mosusu babiso awa parce que tozalaki nango te tozosouffrir ni éclat ni beauté matama ya kokota elongi ya kokauka ya nzala ya kokonda chemise ya malongo eza te ozosouffrir ntongo midi pokwa nani yango akotala yo so lelo tokangami na nzambe wana nzambe apesi mokili bakomolobaki na simikisi ifo nazala liboma soyo nalandi nzela wana babiso toyebi souffrance ya oyo ke mokili bazoloba makambo bazokosa oyo bamakambo ozose retrouve te toyebi mpasi oyo esalaka toyebi souffrance oyo tomonaka va me na famille na bazondimela yo te va me na baninga na bazondimela yo te na baproche baninga baproche bana bazondimela yo te mwana wana wuti kosoma kara achange sous voiture mwana wana fo kotala ye malamu mais mwana wakei po to azongi mama na ye akufi seke mwana wana nde alekisi mama na ye alivi akomi mosika omoni
Pour la cause, il y a des biens, il y a des kilos, moi, non, il y a des nini, et là, comme mon côté, awa, keimba, la moko, azuba, mambongo, asomi car, asomi deuxième car, du sous-sous, avec ma troisième car, azo changer, ma car, akei, poto, azongi, maman, n'a pas fait, ah, c'est que yé, moutale, qui si maman, n'a yé. Ah, ezakaraye, ya, na mitalibo, maman, donc, pas sur yozo matanga na moté nazo yango likamuni yango ifana tika la kaka kolala libanda kolala na salon yango ifana tika kaka na vie ya souffrance nzambi frère tombo la ngaite ou comment boyebi pas sur yozo sala pasteur Charles Bosque azan na makia na mai effet que bozo es boyebi ben a occupé na yango te mais ceux qui paient les qui trop toza na makia na mai sala ka passer attaque bonzamo iza makasi ba biso to yebi pas sur wana ozomona lituna makambo mokili bazoloba nazo reconnaître en côté ya yo kene bo mwana na yo leki na bino ali mama na epona poto donc nazo mitu donc pona ko voyager poto il faut peu ko lekisa ko sacrifier maman na yo ndeko na yo pona ke diable appelle son vision kene poto zonga wana 2019 donc maman il fallait akufa te. Donc, nyonso na mutu nanga. Donc, nga il faut na tika kana souffrance na ko soma carte, na ko soma mutu kate, na ko ko foute la te, na ko kena donc nzamba komi ko sala. Ba ko molo ba ki alekisi ah untel ah ndeko na ye wana zobela ah alinga alekisi ele sus. Bon bon tika alekisi mona yaya na he. Ah mona wana zoli asili sa famille. Yaya na mbongo nini ya malongo na nango. Okuteze lokote nzamba matisanga lusus ko leka bo ko ba toujours na koloba. Mais cette fois-ci, na kangé na télémi prière wana. Et là comment te likama mo te tika koma so na famille nanga. Okuma omona ko comme na niveau mo ke ndeko mo azobela libana ba komi koloba. Bana quartier ba komi koloba. Baninga ya ba masa ba komi koloba ya bandeko nanga. Ah ya na bino fokota la bien. Ndeko na bino wana komi sukobela. Neve na bino wana komi sukobela. Ah alvino alinga le kisaye lisusu. Ozo mimona. Mbongo ni ya malongo za nango papa. Monga babiye kutrobeta mutu okene poto kozonga o ya pe poton bo mona ke mama Charmi ne arozo en charge azwe le hôtel avant ici au bonabo ya rosenga kutu bazozo en charge poto na ya ki deuxième poto na ya ki na 2022 ba maman mamina pasteur Charles Bosque mutu bazwa ki séjour nanga kolia komela hôtel nyonso kotamola ba pesa ki karmo ke dans la disposition nanga na kozonga nanga na kini bango ba pamboli nga ba benir ngai na sala na mongo da koma olana ba bantu musu na sima e daka ke nzama lola ndi asima mitema ya ba misu basunga ba biso ceux qui tema plein poto pe na ye awa ceux qui mama sa prophétesse sensi qui monte na ya ka to sona mama prophétesse sensi qui monte ya église si comment de vie na alima na pesi mot pe bana si comment de vie nyons tout na benga papa vini boy ah na non maman na zo ya poto mais na zo sala vite fait mon corps na ni na résoudre problème oh hôtel combien pas à fouter linga ba séjour nyons tout quelques jours na sali combien 5 à 6 jours à na poto lobine na zo zon hôtel on a zo maman profiter sentir de muta sali linga après singa pe moi check bona boy donc bon ngwa ya bakis de ya boy ba misu nzama zo sima ba mitema ba pamula ande ya ba boy. Ah papa, nzambe non bo monite nzama ko matisa otomola bo continue toujours koloba. Ya parla na nina obani. Biso ba auto yebi passe. OK soki moki bazo kosolo ba problème. Ozo se retrouver na ya honte to yebi passe nini sala na motema. Boto ko lobela bilobela sur l'homme de Dieu pasteur Charles Bosque Bamiko. Au contraire bo prier les akoba na mokosela la nzambe parce que charge nzamba pesi vision nzamba pesi za munene. Il faut que nous ayons musika akoba na yango et non que bo dinga bo sala net que bo écourter ba ce jour na sa moki non c'est pas bien to sungaye botika mo témoigner za bien te to ebi passe to ebi o esala ba biso to souffra na ma ramuso eza ko loba liboso caméra te to sala boy bilobela ya mokili alivine bona boy maintenant bo monité on a été trahi par notre on a été trahi par nos proches. On a été trahi par auto pesa confiance babaluke libino. Tozala trahi va men na ba pasteur. Babiso tozala trahi babiso nazala trahi na père spirituel na ngai. O kala kisa nzela ya nzambe. Nazala trahir na ye. Babiso to yebi pas c'est ça là. Donc et ceux qui na famille te ke ba trahir yo bande ko na ba trahir yo parce que au comme na niveau mo bonza mazo to mo ba trahir ba yo ke le motema be et ceux qui na famille te e comme na baninga
elongo na baninga ekomi na bacamarade ekomi na baconnaissance ekomi tina église tina père spirituel na atrahissanga eza na bamakambo ebele bien aimé dans les saints ok toza basainte toza baparfaite biso mpe tosala bamabe mais eza mwa mpasi kozala na un ami kobalukele na nsima mokoneti kokosala ye mabe esalaka vraiment mpasi biso tozala bavictime na makambo ebele totya pasteur Charles Bossa à l'aise to prier pour na ye ministère na vision na ye kene liboso pe nzama abatela ye abakisela mikolo na mikolo aza rassasié de ce jour ici bas to mona ye amona bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso ekozala bien makasi vision wana ekene musika ekene partout dans le monde dans tous les 5 continents du monde entier la bonne semence est plantée partout ekozala bien makasi totika ba critique ba nini donc to prier pour na pasteur Bossa Charles Mameko totika nyonso tout ya ye na maboko nzambe nzama abatele pe na mama Chami na ba abakouk nyonso tout dans le monde entier nzama pa molabino merci na ba nyonso tout ba yamaki biso lobi tozozonga kin merci na ba o nyonso tout ba sungaki biso merci na bino nyonso tout bolandaki biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzama boy to kwaye lisusu wapi na maso azosa biso comme c'est toi la prochaine bye tout na makambo mokili bazoloba nazo reconnaître en côté ya yo kene bo mwana na yo leki na bino alia mama na epona poto donc nazo mitu donc pona ko voyager poto il faut peu ko lekisa ko sacrifier mama na yo ndeko na yo pona ke diable a peso vision kene poto zonga wana 2019 donc mama il fallait akufate donc nyonso na mutu nanga donc nga il faut na tikaka na souffrance na ko soma carte na ko soma mutuka te na ko koma ofutela te na ko na ko kena donc nzamba komi ko sala ba ko moloba ki alekisi untel ndeko na ye wana zobela alinga alekisi ye lisusu bon te ki alekisi mwana yaya na ye mwana wana zoli asili sa famille yaya na mbongo nini ya malongo na nango okuteze eloko te nzamba matisanga lisusu koleka bo ko ba toujours na koloba. Mais cette fois-ci, na kangé na télémi prière wana. Et là comment te likama mo te tika ko maso na famille nanga. Okuma mo ko comme na niveau mo ke ndeko mo azobela libana ba komi koloba. Bana quartier ba komi koloba. Baninga ya ba masa ba komi koloba ya bandeko nanga ya na bino fokota la bien. Ndeko na bino wana komi sukobela. Neve na bino wana komi sukobela. Alvino alinga le kisaye lisusu. Ozo mimona. Mbongo ni ya malongoza nango papa. Monga babiye kutrobeta mutu okene poto kozonga ya pe poton bo mona ke mama Charmi ne arozo en charge azwe le hôtel avant ici au bonabo ya kosenga kutu bazozo en charge poto na yaki soki deuxième poto na yaki soki na 2022 ba mama na pasteur Charles Bossa mutu bazwa ki séjour nanga kolia komela hôtel nyonso kotambola ba pesa ki karmo ke dans la disposition nanga na kozonga na nga na kini bango bapamboli nga babenir ngai nazala na mongo da koma olana bantu musu na sima edaka ke nzama lola ndi asima mitema ya ba misu basunga babiso soki te ma plein poto pe na ye awa soki mama sa prophétesse sansi qui monte na ya ka to sona mama prophétesse sansi qui monte ya église si comment de vie na alima na pesi mot pe bana si comment de vie nyons tout na benga papa vini boy non maman nazo ya poto mais nazo sala vite fait mon corps nani na résoudre problème hôtel combien pas à fouter linga ba séjour nyons tout quelques jours na sali combien 5 à 6 jours na poto lobine nazo zon hôtel on nazo maman profiter sentir de muta sali linga après singa peu moi check bona boy donc bon ya bakis de ya boy ba misu nzama zo sima ba mitema ba pamula ande ya ba boy papa nzambe non bo monite nzama ko matisa otomola bo continue toujours koloba ya parla na nina obani biso ba auto yebi passe que soki moki bazo kosolo ba problème ozo se retrouver na ya honte to yebi passe nini sala na motema botika ko lobela bilobela sur l'homme de Dieu pasteur Charles Bossa Mameko au contraire bo prier le akoba na mokosela la nzambe parce que charge nzamba pesi vision nzamba pesi za munene il faut que nous ayons musika akoba na yango et non que bo linga bo sala net que bo écourter ba ce jour na sa moki non c'est pas bien to sungaye botika bo témoigner za bien te to ebi pas to ebi o esalaka ba biso to souffra na mama muso eza ko loba liboso caméra te to sala boy bilobela ya mokili alivine bona boy maintenant bo monité
On a été trahi par notre... on a été trahi par nos proches. On a été trahi par autopé sa confiance, babaluke libino. Tozala trahi va mener à pasteur. Babiso, tozala trahi. Babiso, nazala trahi na père spirituel na ngai. Oyo kala kisa nzela ya nzambe. Nazala trahir na ye. Babiso, toyebi pas c'est ça là. Donc, et ceux qui na famille te ke ba trahir yo bande ko na ba trahir yo parce que au komi na niveau mo bonza mazoto mo ba trahir ba yo keli o motema mabe et ceux qui na famille te e komi na baninga et longo na baninga e komi na ba camarade et komi na ba connaissance et komi ti na église ti na père spirituel na atrahisanga et ça na ba makan et belé bien aimé dans les saints OK toza ba sainteté toza ba parfaité biso pe to sala ba mabe. Mais eza moi passe kozana un ami ko balukene na sima mukonet ko sala ye mabe et ça là vraiment passe ma biso to za ba victime na makambo ebele to tcha pasteur Charles Bossa à l'aise to prier les pour na ministère ne vision na ye kene liboso penza mabatela ye abakisela mikona mikola da rassasier de ce jour ici bas to mona ye amona bana na biso bakoko na biba kokolo na biso e kozala bien makasi. Vision wane kene musika et kene partout dans le monde, dans tous les 5 continents du monde entier. La bonne semence est plantée partout et vous allez bien ma casse. Tout ce qui va critiquer, qui va nine dans ton prier pour na pasteur Bossa Charles Mameko tout ce qui tout y a na mabora nzambe nzama batele pe na mama chami na ba abakuk nyons tout dans le monde entier. Nzama pa molabino merci na ba nyons tout ba yamaki biso lobito zozo ngakine merci na ba o nyons tout ba sungaki biso merci na bino nyons tout bolanda biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzama boy to paye de sous na maso zo sa biso. On se retrouve à la prochaine. Bye.